Diana abenga ma copine. Ponga za moi ça za génération. Paix à son âme, ma sœur. Nous avons passé la volonté na. Ça là AVC na gauche, ça na coma mais baika nzamba za likolo AVC. Donc to bondela ki nzamba sala ki grâce bima ipe na coma. Du coup ba yefsabso vers 14 et 15 heures a commencé à ba forte fièvre jusqu'à ce que ba 18 heures azong simoli me papa azong simoli me papa tango Diana sali crise ba benga belle vie ba informer directement yepe abengi moi quelques-uns au baza pembe Gabriel bon le col c'est une contribution na papa en tout cas na bande on a besoin il y a poto même enveloppe na besoin chocolat to même bon famille ko to ba olela quand c'est na moko pinsema ya misu ba satanda ina ngote le long de peut-être na ko ba montant auto memaki na premier tranche pour ezaki na ngo le retour ba te pour sur gauche pesi droite mona to memaki $1800 na ndenge to yo kande ko na biso atiki biso donc to suki na nzela to katali na nzela donc non matin que sona ezala bata théâtre pe ya mabe tango bozana baninga o boyebi bo souffra na bango tango to saka na eloko te tango zo sala ba film qui te côté to za pato to sala kana ba problème to benda na kaka et si la raté diana ndenga kufia na ko benda na sili a benda na so na mutu te mutu pa ofinge di su te po esili mais tango nzamba zo tika biso na vie to akaba to bano kutana na biso kana ba problème a quoi c'est ko fina muninga bouton yo kasi yo zo likolo na se koma ya yo mokolo mokili azate o asala likolo na sa o mona biso fina bouton lelo fina bouton lobi lobo kuna je ne passe pas nzamba o permettre on les à mettre des fin na ivina batika Gabriel ko botika mona bato avanda Gabriel bolembo avanda na kimia ozo yoka Diana zande konae je connais na vidéo moko na Diana ba se réconcilier ki ngana ebi Gabriel bien ngane na vandi apo ngapende na zana beba na Gabriel tena na ngozo courage ko yisa Gabriel ke pona nini oyaki o mo bano ba bimi lobia Gabriel ambia kati la babilo mususu na to ebi bango te ba ba respecter ba ko zaka na facilité ko loba n'importe quoi na ko finga ba tout non boza ba na internet boza la ba vie na internet ndebo ina rapidité internet Gabriel a actrice internet te ONG Avenir pour tous APT en sigle. Nous vous présentons le service de nos boutiques online. Nous avons une boutique aide alimentaire et une autre boutique Easy Cash Turquie prix de gros. Dans notre boutique Easy Cash Turquie prix de gros, nous vous donnons la possibilité de faire vos commandes en ligne. Nous fonctionnons avec beaucoup de boutiques qui vendent des habits en Turquie au prix de gros. C'est pour vous faciliter de faire vos commandes au niveau de Turquie au prix des gros. Ça ne sert à rien de prendre le visa pour aller acheter les habits en Turquie. Vous pouvez donc commander à partir de notre boutique Easy Cash partout où vous y serez et ce sera le même prix et dans peu de temps, vous recevrez votre commande. Pour faire vos commandes, allez-y sur notre site web. Tapez www.easycashinternational.com. Vous trouverez les catalogues de nos articles comme habits, chaussures, etc. Et tout ce dont vous avez besoin. Ensuite, vous pouvez nous contacter à partir de nos coordonnées. Pour la boutique aide alimentaire, vous pouvez acheter des aliments pour vos familles à Kinshasa. Et l'ONG Avenir pour tous effectuera la livraison à domicile, sans condition et en toute sécurité, partout dans la ville de Kinshasa. Pour passer la commande de provisions pour vos familles, tapez www.avenirpourtouscongo.com. Vous trouverez toutes sortes d'aliments qu'on vend à Kinshasa, comme poulet, riz, farine de maïs, huile, etc. Faites votre choix d'aliments, ensuite passez au paiement. Utilisez votre carte de début ou Mastercard ou encore PayPal. Au moment de paiement, mettez l'adresse du bénéficiaire du colis à Kinshasa ou en Angola. Vous allez recevoir une notification de votre commande par votre courriel électronique. L'Avenir pour tous effectuera la livraison au dit endroit. Vous pouvez aussi envoyer de l'argent pour vos familles, vos proches, ainsi que les orphelins. En Angola,
ou en RDC. Pour tous vos transferts d'argent ainsi que les donations, veuillez visiter notre site web. Tapez www.avenirpourtouscongo.org. Vous trouverez une note technique qui vous permettra de créer un compte pour faire vos transferts d'argent ainsi que les donations. Et bien voilà, Turquie nakati ya Kinshasa, solution et Congolais et Monani. Nakati ya avenir pour tous. Ou la easy cash. Naibisibino, même prix des gros ya Turquie et ça les mawa. Pas besoin de billets, non plus de visa. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Malolo. Oui, frère, Babi Tchonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Chez Tchonga. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo. Pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soin. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site F Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. WS Prod présente la star originaire du Congo, le monstre d'amour africain, Félix Wazekwa. Monstre d'amour. Qui signe un grand retour sur la scène européenne après 10 ans d'absence. Accompagné de son groupe, Cultura Pays Vie, ils seront à l'affiche au Centre culturel de l'Odyssée à Lyon, Pusignan. Où ils promettent d'éblouir le public et de donner un spectacle chorégraphique exceptionnel. Ça va danser. Mesdames et messieurs, heureux de vous avoir très nombreux devant vos postes téléviseurs, vos tablettes et même vos téléphones en train de me suivre. Merci pour votre fidélité et votre confiance que vous nous faites à chaque moment, à chaque instant, à travers nos émissions sur notre chaîne Africa Info, mesdames et messieurs. Merci à Ozing Alneke derrière la caméra. Merci à Chaton Kolo, Maëlé Sadiki. Merci pour vos suggestions et vos remarques. Ça nous aide à perfectionner notre travail, mesdames et messieurs. Sans plus tarder, comme d'habitude, je suis avec deux invités du jour. Aujourd'hui, je suis avec Thérèse Ouato. Donc, il s'agit donc de Mama Top. C'est avec elle qu'on va entretenir cette trop belle émission, mesdames et messieurs. À qui déjà j'ai dit bonjour, Mama Top. Bonjour, bonjour. Mes sincères condoléances. Merci. La famille artistique en deuil. Merci beaucoup. Bonne santé. Par la grâce de Dieu, ça va. Nous avons tout ça. Très bien. Alors, sans plus tarder, tout dans la question d'actualité, naïe à Pambate parce que naïe bibino, vous avez na batakala na théâtre, botouna na ba tiana ou une déconnaissance atiki biso. Plus c'est pas major bisadi du zolozolo total ba C2 depuis longtemps. Eroyoki sangoana Diana Koufi wazali kinayo oyoka eboni. Bon, sangoya liwa ezaka pasi. Jamais va benga mutu va iso kente la kufu bandiko sepela ou bandiko seka no ezaka sangwa pasi sangwa mawa. Donc na yoka ki pasi na vanda ki nazo solola
na prophète nanga na profiter na pesa mbote musakoli yaro ko salutation bisi ko za mon papa donc to bandai ko solo là du coup na moni message wana koti na groupe donc décourager nga ilimbisi nga na komaki abattu en tout cas et ça là qui bien té na sepela ki na nouvelle wana té na ko raisonner belé quand on lobi to travailler trop. Tu travailles trop. À part major, tu travailles pas alpha beaucoup. Donc, tu travailles trop. Donc, paix à son âme, ma soeur. Nous avons passé les volontés. Voilà. Oui, oui, j'étais même à l'hôpital. Tu es à Saint-Joseph. Tu es en contact avec la famille. Mouvement de la famille qui ont contacté Bisso. Tu as assisté, tu as sololi, tu as sali prière. Nous avons sali autrement, voilà. Vous sali prière, mais évolution ça qui déjà bien, à combien bien parce que c'est à côté coma et après. Côté coma sali presque 2 semaines. Na coma, à sala qui AVC na gauche. Sala AVC na gauche, à sala na coma mais baika nzamba sali kolo AVC. Donc to bonde là qui nzamba sala qui grâce bima ipe na coma. À jouer chambre. Bon. Du coup, il y a vers 14 et 15 heures, a commencé à forte fièvre jusqu'à ce qu'il y ait 18 heures. Papa. Très bien. Lobi, tozalaki wana, tout le monde, bon, je peux dire que contribution ça m'a bêté, mais tout le monde, comédien, nga passe nazaki na moni orange mani ba mso misa ba mona MP ça fait sa contribution pour que ba keli ba futa facture ezaki na kati hôpital ya Saint Joseph ba mema e bembeti na 50 na contribution ça m'a bêté mais Thérèse wa toto lo banana mama top bozana groupe mo boité bo bomba des gens bongo au cas où problème muto koza malade muto ko bela muto ko kufa muto parce que tout peut arriver. Bon, kozala na groupe mo bokoki ko bomba kambongo pour au cas où on le bien net groupe nini à un TPC par exemple. Bon mon par exemple. Il pose à maman affaire ikufati. Affaire réalité oh ikufandeni. Oh affaire ekufa période ba finga via mabe wana soki pe voice na ye bateka ki yango ba finga via infiltré ba kota ina affaire mbala moko ba panzaki maman Marie-Hélène panza ba yena Karine pala ba panza affaire existera soute ekufa. OK bon par exemple là une bon en tout cas domaine ya mbongo ki tozala na caisse to tiara mbongo à vrai dire to sala en hôtel tozala au cas où problème ce qui kweleli soit moko na biso directement to ningisa ba poche to sala mbala mo SOS na biso groupe to contribuer ndenge to assister ndeko na biso to contribuer mbala moko tozala vraiment makasi na côté on a mais côté penza groupe que tozana caisse na biso mo to tibotela neti nana banotala botike na neti nana mutuno so boya ne pop mbongo ici sa valeur mbongo longola bo moto a muntu na muntu mususu akone ekoloba na otemeli kolambo le musu gaf moko salamaki oya koloba mutuno so yo tiom no ratuka tozalaka au cas où to bunda biso moko et puis nzamba tika binoté c'est très bien mama top na hôpital bambongo senga ki efutama bino a une TPC ba groupe nyonso bozambo moko to yo kaka est-ce que bokende ko assister diana na hôpital parce que ebele ba oloba na yo kaki kandi to yo kana matanga babi Belville nde penza asima ba responsabilité ya ndeko na ye abimisa ki o isaja bimisa no bino alors tango diana sali crise babenga Belville après c'est mbote bisika aux États-Unis Belville quand ba salutation babenga qui ba informer directement yé pa bengi moi quelques-uns au baza pembeni Gabriel na ebité na ba Lisa so baza je crois bata ba na ebité na ba Suzy baza moi nombre moko babino loko les eloko ba bengi biso esami sur place to commandant sur place pas comme appel sur place ba tia papa na bango Belville pa tia mbongo na eba pesa
Vous comprenez dans un premier temps. Mais est-ce que Belleville tant avant de Monique Bambongo bon ba tchewana est insuffisant. Par rapport à quand on a directement dans soins intensifs, donc bon on est insuffisant. Il faut ça la ressource SOS, tout ça la moi et le comment ressources pour soutenir famille. Biso peut être que belle nani Diana a ça les crises. Quand bayo ça la groupe wana SOS ne na se retrouver na kati ya groupe wana ndena otuna o. Na mon SOS Diana problème nini? Ne le bao Diana ça les crises attention, ça les AVC à côté gauche, à na soins intensifs. Oh, c'est vrai. Problème nini? Bon, le coup, les 5 contributions, on a papa. En tout cas, il y a Poto, Badouche, de Londres. En tout cas, Batunion, Meta Pinga, Siara, Bibish Tuseku, Oyonani. Leki nanga musu na lingaka mingi bado maze ba komba ngweki minga soke Amanda na lingaka ye mingi ba Amanda Fatou Amanda donc bazalaki vraiment motivé ba tindi en tout cas ba mbongo ekotaki bambongo ekotaki diku ekokisa moko boye toke nango tobino to rapidité na noto ne poson de zaka na cette urgence ezalaka somba sala boye chaque médecin zo kota ezaka rapimisa ni to sani to rapidité na to kindi to okende na ba Belleville ba Suzy Bantu Gabriel Lisa to zalaki na Fanny Katalea tozaki sunana ni wana na Fanny Katalea tozalaki est-ce que mwana mbali azalaki tozali na mwana mbali Piron Dombasi tozali na Piron Dombasi tozaki moi ebele wana to mema enveloppe na so chocolat to mema mbongo famille kutu ba olela grande sœur na moko binsima ya misu basatanda ina ngote ngabi non tozara famille ata yendenge ni butu pe moi to bedani to sal mais aucun ya problème to lingaka te to mona ndeko na biso azana passe to se soutenaka ozo comprendre le long de peut-être na ko ba montant automima ki na première tranche pour ezaki na ngwe le retour ba te pour sur gauche et PC droite mona to mema $1,800. OK ozo comprendre to kenda na $1,800 to pesi na grande sœur na donc et lekela bango to lobi to suki pe ati to yena no po to yebi urgence ndenge zalaka pesa okam musubino boko koma na suka oyo pe ko secourir bino tokei tozo continuer toujours bandeko to continuer ka kopesa jusqu'à ce que to mona ndeko na biso abimi hôpital to sola na famille bongo tozongi pe papa lisusu na ndenge to yo ka ndeko na biso atiki biso donc to suki na nzela to katali na nzela donc personnel bien personnel mama top neni ke mutu so akufia koma aka mutu malamba ki moi j'ai bi ma rebelle mais nini on va na Diana c'était une fille bien Diana abenga nga ma copine ponga za mo sa zanga génération camarade batunyon ya batunyon sa génération nyonso yo poza ma copine vraiment Diana abenga nga ma copine je me rappelle encore une fois yakawa nazobosa na komba fianga uta poto bayaka na ana bwaka kaye mais nazaina ona mona e boite jour ayela ngai awa na sepela to vendre Diana azala ki fi mona ko bateka azai malamu tango ezaka ke mutu soka akufi balobaka malamu na epona mini jana ko misin boki soko tangele mabunga te donc fi mo robo alobaka na ete problématique ité fimoko ya kimia ata na ba matanga nde tozanga na ba matanga soko moni Diana sali moi lo Diana lo yenge neza kacha scène soka jouer ndumba ou bien jouer chel nde bo mona lo yenge Diana bo découvrir mais la vie normale boy azane ka boy silencieuse mais azana ba makamni azai ko sala oso comprendre donc et pas nanga lokola libaku moko te ya mabebe tamaka deja nga na Diana donc na olubaka bolamu ne o nga na yebi donc nazalaki le nazo sala film nanga nazaki na contrat na Igo Boss kutu na lancer Igo Boss Diana kufi Igo Boss na la besoin contribution na yo na oluka kutu numéro no na mwinda ka sikona na obenga barezi apesa nga numéro Igo Boss il faut tinda contribution pour Diana pasala mingi na chaîne na yo voilà donc nazali sono ça c'est nga za sono ça scénario nanga Diana rozangati
na sepela na zaiko sepela na façon de jouer na ye rôle nini yo sala na epeniza ki marka yo tilelo o vanda boyango elelisa na joie na ye nanu bord ezanga kombo et pas major Bisadidi na pesi mbote bon séjour na kati ya Kinshasa a nazala mokonja bachel okay. Diana zalai parmi bachel nanga o nazai ko cadrer Diana Maxi Bouja nani oyo Mélodie nani lisusu nazala ina bango wana donc ozomona ki so mutao jouer tu sens vraiment que non actrice azana kati ya scène artiste azo jouer oui na sala film nanga na pesa Diana rôle a jouer moi so mobile azo souffrir alelaka soka bandi ko lela pesi yo mawa do Diana za makasi na makamba kolela na kati ya loyenge aza di nombre donc ba souvenir eza ebele yanga na Diana ya ebele kutu film na sina komi les retours de top à l'école productrice kuta déjà na Kenya fa to sur masolo kombo Diana eza na kati donc azala fi moso aza omona donc nzamba zo lokumu le maître du temps et des circonstances. Amen. Top wato Fiwana Diana, déjà là, tout le monde en parle qui est à l'obarate en qui ça m'a bébé na mutema donc à garder ma mnaï mais bato bébé pe na ba qui ça bazo yé ba pena Diana ti et puis après soit ta poto peut-être sur l'accès photo ana yé puis ana mon les monde est comme il y a YouTube, tout le monde même dans Congo internet comme au théâtre net ninga na tala ka pa SB ndo tuna ki mama mutema mabe olingaka bon maman bana msusu mais si faut linga qui était parce que nous a ti si faut se retrouver na sida vraiment biso total on a ba cédé mais on continue au talo tilo mais il y en a qui sont en circulation que abandaki ko lekalisuté na ba chaîne est-ce que cause appelle une raison par exemple pour nous ba kufela ki ba tension na l'estomac na et salier est-ce que abela AVC c'est l'une des raisons ba estomac na ba tension aura tout le monde même bato ba sala ba théâtre té ba estomac na ba tension aura bango les ara maladie on les ara pour na biso ba théâtre té tout le monde vous comprendre abela estomac abela tension pour tout le monde a là problème mais pour nous sur théâtre les a une catégorie nuance oui au moins après moi mon relève sur ya moké à 18 ans azo raisonner quoi les so senga maman la bango le PCT mon en moitié souci vous comprendre donc catégorie nuance souci ezalaka estomac ezalaka za tension ezalaka donc ezalango ka maladie ezala onka ba maladie musu se bimela biso mwana nga e bimelo bo satanda na ngote o satanda na ngote o mituninga na kanisa na ngate mais eloko e muti wa attention ko sala nga pourquoi donc ezala onka ba organisme nzoto so que bien se manifester na ngokaka e yana ngopona koloba te ko po bata théâtre non mais na koloba pe na bata théâtre ya mabe eza la bata théâtre pe ya mabe tango bozana baninga o boyebi bo souffra na bango tango tozaka na eloko te tango zo sala ba film c'est souvenir atala ba ndeko na biso pe akala wana atindika chaka ba moni pena comme na liste so ya zanga no tourner te kitoko te so ba biloko wana eza kitoko te toza bato tozalaka na ba problème to kobenda na kaka et si la raté Diana ndenga kufia na kobenda na sili et si li pona ye ozo comprendre a obenda na so na mutu te mutu pa ofinge di su te po esili mais tant nzamba azotika biso na vito akaba to bano kutana na biso kana ba problème a quoi sert au final mninga bouton yo kasi yo zo likolo na se koma ya yo mokolo mokili azate o asala likolo na sa omona biso fina bouton lelo fina bouton lobi lobo kuna je ne pense pas nzamba au permettre en lisu à mettre des fins na ivina très bien c'est ça et José Moulumba je salue Jean-Olivier Badelor dans ce cas Ozengalina. Parlons un peu de Gabriel. Maman Top Bolembo, ma petite sœur propre. Tumba. Des Maka. Nebiso Maman Top. Tout le monde sont en train de fustiger Gabriel Bolembo. Bandoki. En train de dire que non, voilà. Diana Zamuto en kisa mamnamte masi à partir makamba mwana na yoana nde mwana ni mwana na Gaëtan qui Diana maneko bimana yi et tout et ba discuter qui a blikai na média ça qui a sur lobaki nde à partir wana Diana a eu problème bata poto ba interpréter na ndena donc ezaka bino batanet nde bosie misala makambo
ozoyoka bata poto nde bazana baona poto kuna makambo elekana kishasa bango bayebite ka biso ande to memela bango ozo comprendre batika Gabriel ko botika mwana bato avanda Gabriel bolembo avanda na kimia ozoyoka Diana zande konae je crois na vidéo moko ina Diana ba se réconcilier ki donc makambo zonga nango bien je crois même Diana e moko le bakata kutu bana tata mo maman moko pe baswanaka basala pe échange de paroles et ça normal ce qui moi incompréhension zala qui Diana ni Gabriel côté na à reconnaître que aloba ina ndeko na mabe a déplacer qui ba mo a exagérer qui andimi a sengi pardon mokolo pe likambo andimi pardon ya ndeko na alimbisi bazonga na bango bien. C'est quoi à quoi sert le problème moko eye pour kamata Gabriel Botia ina monoko poani ngana ebi Gabriel bien ngane na vandi apo ngapena na zana beba na Gabriel azana nature ya chaud azaka na frente omoni mabe na ye azaka na frente azaka te ko examiner likambute yesoke ye pam mais si linango azaka motema mabete Gabriel akanga mutu na motema te moi je préfère qu'on avanda na batu le roi ba Gabriel oso likambo eza attaquer yo mbala moko ayebisi yo soki oyebisi ke likambo ngo ezala ki boite pardon pas Gabriel ezaka nango lipana nguba asenga ne pardon aboyaka na ete netinga so na reconnaître conscience na ngai reprocher nga ke loko na sala za mabe na onsengo pardon pour na sala libérer ozo comprendre et sa position faiblesse c'était qu'on senga pardon et ça on a besoin de la libérer on a besoin de libération voilà il y en a Diana ça cause chrétien et ça cause chrétien en solo donc tous en a besoin ma mais on reconnaître que Nzambe existe donc dans sens wana Gabriel azata na rapport mon côté na liwa Diana bengani na 50 ba bengana ki wapi lokuta nana ngozo courage ba bengana Gabriel uti wapi boye Gabriel ngwa muke oh bablo musoto tika ba sentiment to tika ko loba ozoyoka to tika gabi ne ya ye wana ye banzo sika ponyo ya kifa ipo ya neti nana ngwa lobi kwa nini ya nana ngwa na zo courage te nana ngwa zo courage ko yisa Gabriel ke pona nini oyaki o mo bano ba bimi lobi ya Gabriel ambia kati Gabriel a monument na kati mboko to un peu du respect to ekola ko respecter bato a mérité ba minimum à respect Gabriel wana asali trop na mboko le Gabriel azo ningisa mkishasa awe pa ya nsaka la babilongo mususu na to ebi bangote ba respecter bato kozaka na facilité à koloba n'importe quoi na ko finga bato non boza ba na internet bosala ba vie na internet ndebo ye na rapidité internet Gabriel aza actrice internet te Gabriel to bandi bandana ba teva bankunki amto lelote faut qu'on respecter. Très bien. Maman Top, parlons un peu de Matanga. Nous disons qu'on a vu ça pour fito inesika mawa de comme ma corne de Saint-Joseph ti cinquantenaire mais palmichieur na nene wale ke Gabi ba soigner ba discuter makasi oui ko discuter ça bien mais la place Matanga wana il faut ba sentir que besoin Matanga incompréhension ka ezangatina mais ba bandi ko soina pena o ba kaboli simba ezong c'est normal bon o eza problème pour na Matanga ba soina te oh te ko encourager les maltais ba soina ka atana Matanga ba mama chako bande ko ne pe ba soina kiti ba soina ka bona Matanga nyonso ezalaka moi ben compréhension pe kotaka na famille lem so bozo kana tele so programme o alingi boy ba soina ki ya problème te ba ka famille nde saline ba liki no kolo banini ah to pe to bisa bonga ba sala ngote to pe saka conseil mais ko discuter ça na un problème te ezali kama oyeb saka ngo mutu te ko discuter ka lisuna vite o discuter ka kaka ata pe yo likamo so sepeli na ngote o discuter e nga tungisa ka yote yo sepela na ngo tai c'est comme la vie na nga ozo yoka eza na ngo normal eleka nango na moi na ngelo kwa mabe wala te Mama Top osala analyse nini lo na liwa Diana elobelo ni te yo ni Mama Top biso bato tika envie bon analyse na nga eza kaka to yebite to loba nini ba liwa yango yo so to lobi ba comédie bazo kufa pona masumu na uzana bezo muntu mwaka sa l'émission alobanga na za saint so ina vivre za pona za saint alors to dinga to yeba secret na ezani pour to koma pe ba saint liwe ya volonté nzambe ngana sai na ngana analyse na moni ke liwe za na volonté nzambe ozoyoka eza bato mosusu omona babundisa ye bandoki bazolinga balia ye bazobundisa ye mais nzambe soka permettre te bokamo pe mutu anga kufaka ni pete ta mosusu pa asambela te mais nzambe abundelaka ye kaka ozo comprendre donc
analyse na nga na lobi liwa ya volonté nzambe botika biloba loba comédien alokwa mutu nyonso comédien nzambe te ape na ba mabe ape na ba malamu na ye soto lobi ke ba comédien nde batambola mabe yango ba okufa mon santo moko sala te vibe sanga na tambola na za saint so na vivre na za vie et pona bo santo na nga et pona sainteté na nga azati to vivre par la grâce biso nyonso to ba pécheur nzambe tanga otala biso azoka mawa mon santo azate oh botika bata théâtre ba vanda liwa eza nango normal muto amto akufa na mukolo na ye pe na tango na ye nde toke na morgue tozoke na ba morgue bomona batu tala ebele baba comédien te tam so comédien ara moko ozo comprendre mais loko les aliwa ya comédien yango wana ekutia makakaka koyeba na voilà mais kolobaki yo ba comédien bazo kufa po masumu eleke bele tango yo zo laksa ba comédien musapi yo zandeni yo nzamba zo mono yo nde mon santo soko zo vivre za po yo za saint biso soto vivre par la grâce. Mama Top, la préparation de Gilles Bandi pour la matanga Diana. La cotisation, tous en réunion, lobby jeudi, hein? Ouais. Lobby jeudi, tous en réunion par Major Bissadi, dont un artiste comédien Torozalawana, Toy Bandé ni Toroki Sala pour l'organisation. Quand tu tchaka moi, papa, entre-temps, le président Nabisope Baza, président Somasumu, le président Bordeaux, Oxygène, le président Lombe, bazana pe pour soutenir l'organisation et les Kamalamu, tous les stars Nabiso Malamu, ma camion et les canons qui en tout cas la grâce. Très bien. Parlons un peu de Caleb Tukebana. Wazapende Kunabino comédien. Est-ce que vous êtes au courant qu'ils ont empoisonné? Caleb? Oui. Bâtir les poisons? Oui. Ah, na Kinshasa bien à poto? Na Kinshasa. À hôpital? Oui, hôpital. Déjà na famille. Ah non, hôpital. Azo hôpital te maintenant za ndaku azo bundana ya azo kafuta billet pour akini poto. A publié quand même. Oh ça va aventure venir. Je suis sérieuse maman, toi parce que non oui. Tukebana za empoisonné? Oui. Nzambe na ngai. Yango ya bato lobaki milliard ya théâtre milliard ya comédien ils ont vraiment est-ce qu'ils ont empoisonné na milliard théâtre? Vous croyez que ndé tozala ba comédien be tozala na ba relation musute vina biso za kana bato théâtre totambola pe na bato misuti tokenda pe ko consulter ba famille mususu bon soke zwilinga kuna ifuna yana ngoka kena lobiza bato théâtre toza limité quand na théâtre té na théâtre parfois tokutana ka le tokutana na ba tournage te po ba répétition ezaka nango lisoutenir ti ba biso ba oyo donc répéter na go panane ba répéter za soutenir ça so ba bengi yo OK justement tournage tant tokutani wana et si je rentre chez moi à part ça na la vie na ngamsusu na ko ke ko tala mi connaissance na ko ke tala relation na ngamoko boye na ko ke tala pe famille moko beto solo la bien boso problème na nga ezwelinga le msusu en dehors à théâtre il faut na zone saka charge na ba théâtre tout ça quand même ba assassin hein toi ba sorcier mais na kamwe na ibité kaza empoisonné. OK oui. Donc mon appel mon message et ça là est bien. En tout cas, mon petit frère Nalingake Ninge Caleb Tukebana, azapelé qui a respecté nga makasi. Nous avons comme ça poison na vitamine surtout na yo. Et puis des choses à malam. Makila yesu penza na kotisi yango pe na kati na yo. Makila yesu etambola tina ba veine partout na ba intestin na corps. Na yo penza na misuni no nyonso na sopi makila yesu et que ne ko bongo la poison na nyonso tout et comme vitamine et yesu nene ozonga sous santé qui to vraiment lobito komisa kombo nzambe. Amen. Mama Top olika na émission tout le monde aka de Bonabiso la duchesse alika qui a lobby qui est milliard théâtre balingana ba on maman Mikol Bobby manabana miki et tout et puis olika na télévision on dit mina Mama Top. Mama Top. Ozana bana. Ozana pasteur. Oyo. La prière na Mama Top. Est-ce qu'elle est fière non lorsque tu es en train de dire ça? Oh. Na lobby tango na sala ke mission nga na lobaki na lobby la duchesse
azalai na bateau ye alingaka lancer eloko wana oyo amonaka pour la duchesse atambolaka na bato nyonso te bateau ye atambolaka na bango bie oyo afréquentaka nde akutai bango na vie wana nayebi te so nga nde naloba bongo voilà nde akutane na bango na vie wana nde peut-être alingaka loba me mabe koleka na komba mutu na likamo bakokangisa yo osambi ozanga baargument ya kopousse po preuve à l'appui yango na généraliser tout le monde siko ntango bagénéraliser bazwi na biso bamama mikolo bakotisi biso na kati siko ntango okotisi nga na kati olingi na sani na se justifie te so benga na ndoki na biso na ndoki to soki wana poso na lobi na ndoki te olingo bakisa question mosusu non pour na boya question mosusu ya likolo ya question j'accepte naza ndoki point barre. Maman top autour na parole est belé mais l'autre fois na SB on a talaki parce que yango pendant que ça attend to avouer ton ndima na SB ouais na SB na pesi sila bisalu mbote ngala benga kaye David Beckham voilà na SB na joué na Abakouk na joué Docteur Sissi nazalé maman Sila je crois jusque là je crois des films mais nabi qui n'a joué le sous mais na Abakouk parlons un peu na Abakouk les amis non vous allez en déjà ndako yo kabola bana o so yo zoate o azo balate o lingaite o inaye eza ba rôle ka eza rôle au moins tant a benga nga ya na ya pesinga rôle na ayebi alors ayebi qui est ma sœur top question na PC rôle wana akoy carnet au moins donc c'est pelité c'est na jouer bien au moins so jouer rôle à monter mama B mais et suis nango batute au kotaité mais so jouer rôle à monter mama B et que monter mama B na yo est connecté batule ba hôtel la TV ba yinio c'est quoi carnet rôle qui to non ko matina pense sida et ça maladie. Il y a problème. Maman top union c'est la normal et pas na yo. Parce qu'on a le badi ngam pesa ba komba maladie. Babi Adam ta pesa ba komboté. Siko yo. Pas dit dans la douce au tourner. Maman ou za ba petit chéri. Na pesi mboté la douce dit nana na joaki maman oyo a bimana ba petit chéri bongo na ba Thérèse na pembote donc eza bayebi ke na carnaro la na bien ngala joua même moi c'est na mbali na DiCaprio kana niveau na quitter là ozo comprendre nazo yebisa bango na lingi su barola na te me badinda manga na ngoka ozo comprendre donc na lingali su barole wana te po excès de barole wana bakomi ko latisanga sko vi wana bakomo qualifier nga na ba qualification nyonso wana na olinga ngolo su te me bayisinga oza artiste fondima ba finga yo ba bwakelo mabanga ozoyoka nandima le kano na TV lobo yo golo ba ponanga mais elo na pesa ka nzambe merci bibelo bi balo ba mabe pona mais ba kutona ngote omone sika malamu nangeza tango yo zoleka na TV zo finga nga ozoloba oyo ko kikoloba nga kuna nazofuka mana zoloba tata zo charge à moto wana et si lelo mama top différence entre CD na YouTube différence à ma casse ni mama top omoni na CD nzambe ozong se vina ngasi mal susu na moni so histoire si CD na CD to zaïba mon pote CD vraiment zo tourner tu sens vraiment que je joue ozo comprendre o senti pe que na o jouer na ba guerrier o senti penza na kati ya scène oui banjoko ba o sa msala mais lelo na internet et comment on ta jeune fille azoleka il suffit pour monika aspect physique neza bien ya ka bo PC rôle allez na kati to souffra ka to souffrir na babana omoni ba obima bimana na scène boko mona couper action couper il faut kaka a sala ndebu no bo linga impolitesse pe de binga bo biso toza na choix te toza ka obligé tozela et c'est comme na ngo wenje nengeza ba lycée bo sangani to sani on ça laisser kufina mais vous en avez exigence te oyebisa producteur non ça ne pourquoi exiger na producteur azalara ba ko le chaîne YouTube bo ça oui c'est né tokolo baneti tokeneti na SB pas si la bisalo azana mwa bana ne moko na mona zo bimisa wana siko neti ngai si la benga na film na ye na keko jouer na senga lobi na jouer na mwa note chaîne ngo yeyo
non faut na to ça y est à mon colo chaîne na sala o ya lingi na ke pas belle vie télévision azapi na bana na musu na uté ko jouer na ya na to ça o ba lingi po eza ba chaîne na bango na ke pas dina na ndenge moko ozo comprendre donc na to ça o bango ba lingi po eza chaîne na bango eza bana na bango bazo former ba moko ba bien intérêt ni bazana on a sima bana na lobby ba ko koma pe ba to lobby pe ba lo ba pia biso ba to bete to bimisa bango ba bete la pe bango ba tolo c'est qu'on est nga mama top na olobani nani lo ko te je suis obligé à vendre na cause la kati ba ko former ti ba ko bota mbuma. Très bien. Mama top différence par rapport ya mbongo bozwa lelo pour l'instant. Ah tozora soutien mbongo tozora soutien to comment ba transport et tout ça ba cachette on est sur combien? On est un salaire na bana yo lo ba on a TV quand musuba tu musuba pesa ba ngo te e betcha mabaku tu ko mabe ah ma top azora. Mais c'est batala niveau par niveau. Oui oh tel niveau tendeni mama to pimbia kawo ozo ngani ti par exemple so na ke pa na ke tourner pour je me rappelle on a tourné na SB SB zo langa express ye ozonga banana ndaku nanga eketi kingai na retour e ko zongisanga apesi o pa enveloppe o pamboli nzambe ozo yoka tant musu batu musu apesa bango ngo te ngata on oleka na te na bi si la pesa nga yeboy ozo mona te ke na obetsa batu musu mabako belle vie même atinda ka chauffeur na ya zwinga ke tikanga express na retour zonga o tali enveloppe le musu yo moko beti moteme beti o pa obe mais au vandika peut-être considération on a bazala nango ponanga tant musu se zaka nango pa batu misuti so na lelo na leki na TV na loba le musu bango batikala na ko zwango te o mote na obetsa mabako alors pona obetsa mabako te na tikala nanga ka ndena vandi na considération nanga o ba considérer ngana fanda mama top nanga na soulever elo moko. On dirait maman Olive Lembe, maman ni maman, à côté de son maman, comédien te ya. Parce que n'engé zala, il y a les bossos, on t'a coupé, bon, mon maman ni maman déjà à Tindi, baby si balobaki déjà Diana a malade, le moi on a déjà enveloppe na déjà. Est-ce qu'il y a baki? Problème sous yango, est-ce qu'il y a baki? Mais n'enga coupé boyer déjà te maman. N'enga coupé n'enga coupé n'enga pe makamango panzani déjà. Bon, moi ina kota pia na profondeur exacte. Na ibike ye azana ye mama sala kana tana ya lingi. Ozo yoka. Problème musu c'est ça na biso pa comédie biloba musu c'est ko zangisa mutazo sala bino pe bolamu akata. To vanda ka kimia te. Ezana ba catégorie ba comédie moko boy. Bazo kene ko baby c'est la baninga banzela. Ozo yoka. Likolo biloba bisala sala soki eloko lobeza te vanda kimia eloko sala ezate mi vanisa na ndako na yo lala pongi oleka na TV biloba lelo bi retour ezokomelaka mama ale pona bino bambuma mabebi pola ale bokene ko baby sala rappel batu banze neti ngam to baby sala anzela na ngati nga ngam to baby sala ngati azate moto baby c'est la ngande la nanga zate ta nanga soki koki na opambola na kombo na Yesu amen ozo yoka mama zanaye wana mama bana mama waro ule ni mama waro mama wa batoto yote azanaye mama pe alingi ne so ba système te ko sala po mokile loba ozo yoka po basala bolamu mabe bolingi nini c'est ça et comme na internet ya biloko na ba matanga mais ezo sungati esungaka pona matanga tango vandisi batu café na tongo kolia ya pokwa metango bovandi be batindeli bino mutuke ye libino biloko mabeza wapi mais congolais na ibita salama na matière nini elo na linga na iba na congolais mais mama akoma ko sala na ina coulisse apesi mtoyi alingine lisuba tabiloba lo bate po bazoyi ba valeur na été wana femme de valeur bato musuba oye ba valeur na été akomi ko sala ni makamni na coulisse ngape na sepeli bongo na lobi bravo mama bon de kitoko maman to boza déjà une habitude oyo que so ndiko na mina kufi ko que tala moi après liwa ya ndiko na bino moko ya comédien parce que to ko maja famille alors ko tala bana na yeto ko tala mona na nte na mona na ngati na lo balanga lokuta te ponga monde na zawa banda bandeko na nyonso bakufi batiki bana na kenda te Dadidi Kamba na kenda te ozo comprendre ti bana Dadidi Kamba mama mta soutenir bango ti lelo mama soutenir bango ozo yoka
Maman pesa moi sur mbongo asala mbongo moi ça mondori même maman pesa ba fond ba maman veuve o ba mibali na bango ba kufa ba artiste maman soutenir bango ti lelo donc maman zakaka ti lelo ozo comprendre maman ndenga zawana aoyoka ke Diana pe kufa tiki bana mibali ao sala po za maman motema ozo yoka c'est ça maman c'est bien mais bon bon biso ba artiste comédien maman toza limité bozana ba bon côté maman bon content yozo ba bon ko zo monani unité centrale bako bando sola tout mon c'est quoi unité centrale ndembongo unité centrale les ambongo maman top yumo lobiki tout à l'heure OK ndaka pas belle vite on sozi moi enveloppe mo CP yo mo pose engagement ngana za nango oui na bien pose en charge donc mais ta mo $5 bo tchar na caisse mo boy pona weda nazo na ebisa ko likambo tuna ngana debi nana ko la responsable la caisse wana oui ba comédien yo ko fa na ba comédien un mois to ko katin okima ba comédien ba très compliqué mutu na mutauti na mentalité n'est pas na bango sko bosangani yo ko gérer ba twana ligama mbongo et simba na ba makele makuto sala biso to sala ba makele na biso to sala ba groupe mama likele momona Fatou Kayembe Gabriel Bolembo bango bazo panzana nanu minoko na pona bambonga makele ba batu musu ba obetsa bango mito siko yo mbongo bato ba pesa bambongo na bango po yo obombaka te muto akoka charge wana zate ya obomba mbongo ba olingate je ne pense pas Fatou akolingo be Gabriel ba olingana bango te pona mama mbongo ezala ande bango mbale ba bomba ka bambongo Baolinga na bango te maman top ozoyo ata mimika bongo ya zawana zala charger au cas où problème ya kongola bopesi ake présenter et pas ba o bazaba rambo on anda ndimité baolinga nete pour buzo be ya trop na musalo maman top et nous vivons tout témoigner bolam ya monteur azan lelo belle vie maman motema malamu yo kam ninga pas cité assistaka tant que maman tant que yaya na musala okyo banini maman top pour na belle vie Tobo qui les gars fleur. Tobo ka ba fleur. Bola mo futa ga bola muti. Boli kama malamu biso to bongo la ngoma be. Te. Soko sali bola mu to ko loba bola mu. Ozoyoka. Soki asala ka bola mu eza motema nzamba pesa ye. Ke o nazozwa de konanga soka zangi na sani na soutenir payer. Nzambe pas zong sele bola mu na lobani. Na wanga na ngote na wanga na pourquoi o misu na ngamo ko pezo monde. Ba séjourner na États-Unis. Bon séjourner aux États-Unis, na rolobara na Belleville, yela ensemble à jogging. Na la besoin ensemble à jogging na basket na la ta 42. Donc ensemble à jogging, il fait la 3XL aux États-Unis, baba tabaminen et ça qui toque mingi famille bota. Kito au maman top nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Moi le loba po na matanga ya Diana au que na ba comédien nini nyonso nini ba papa masumu le brende ba Omar Kabongo ba elombe suka o te wi ke baza ba responsable bima ba kota na ba ministère pona o que nous mbongo to kunda artiste o que le ba dans le baka ba démarche ça mama nzamba sala ngolo o Diana tamazala qui envie tout le monde a mobilisé tout le monde vraiment azala vraiment na esenga ko pambola Diana na tanga pasi bato na bato batie bambongo na bango ebele ti poto bande na biso poto ba comédien pe ba fan nyonso Diana c'est ça en tout cas ezala bien na participer ba participation na bino Alpha Bokole continue participation na yo Major Bisadi du coup tapesi déjà salle c'est bien Major donc bato nyonso Diana le kana na ba film bino na zongi su Igo Boss na zongeli oli fo contribution na yo tinda ta on pe na okopesa na osale na ngopeza vidéo na koloba tala Igo Boss montane yango ba mama ni mama nyonso et ça la bien bo sala contribution po nga mama ni mama na bino na zana ki on a représenter bino nyonso et ça malamu mingi je kwanza ba kozanga te ko pambola bino puisque bible lela na ba o bazolela to lela ilongo ba comédien nyonso to sangana lokwa mutu moko to lela ndeko na biso Diana za mutakimia matanga na epeleka na kimia nzamba assiste biso ele kamalamu ele kapeza malamu mingi ele kamalamu mingi to boy ko swana to boy be incompréhension to boy makamoko boy zanga nango mutuna makolo to lukaka kimia ndele kimia so bomoko bondeko bolingo o to zala nango déjà na mitema to sala ngo pona ndeko na biso na dernier hommage na ye notre sœur notre petite sœur. Donc Diana Makila, vraiment ma sœur, repose en paix. Aux actrices on a l'ingaki au mingi. Nazala so na zo sala scénario. Na mona kana ba fi nazaro mona liboso Diana Makila.
l'homme propose, Dieu dispose. Torobika, Nzambe merci à sepela mkolomo kovani Samsona Diana Makila à sepeli lisusu ko kabola biso na zo lo kumo pose Nzambe po le basuke zala panza. Très bien. Maman top vite fait Diana tiki bana combien? Mibale. 2 filles. 2 filles. Très bien. Moi le loba pour la famille biologique na ye au baza vraiment na passe batika na passe. Penza Diana za mwana suka. Kotala mama na inenga zolela mawa. Mwana na ifala kunda ye ya kumukunda mwana ça fait vraiment mal vraiment. Naïbi le consolateur Zaranzam. Amen. Zambo apesaka Kimia le prince de paix. Consoler libota oyo bazoki. Potana mutakoka osango ezaka yo. Biso tokoki na conseil mais simbate. Mais yesu tango yo okota kaka likambo yango. Kimia okota. Consoler libota pesa Kimia bana na babokola na Kimia babokola malamu. Ozanzambe abana bitike. Zo soin bitike o batikali. Vraiment toyebi ki nzamba za na bomoi bana na bakokola na kombo na Yesu. Amen. Mama top ba salutation na vite fait pour to chiter. Mbote vraiment na bino nyonso alobika tozana matanga. Tozana attitude ya matanga. Bobo linga biso bo assister biso. Mutu nyonso amonika kotinda participation ne atana canal nanga. Opesi na kombo na yo plus 243 993 60 66 27 plus 243 993 60 66 27 wana numéro na nga ya WhatsApp okokomela nga pe na WhatsApp okutanga moko mona photo ya Diana na profil na nga so maîtriser to numéro na nga affiché na ba écran numéro na nga affiché otali en tout cas Igo Boss na obandela kombo na yo Alpha Bokole na kangami na Igo Boss pour tourner ba film nyonso to sala ya Igo Diana Zala donc techno malé oyo zala te hein mais na zala te na techno malé ouais donc Igo Boss tinda mbongo na yo participation non zanga te copier ngo ko lobaki non boss Igo Boss atindi mbongo Alpha Bokole honorable ba mama ni mama bola muka ba mama ni mama botinda ba participation na bino ba artiste neso ya poto na ibiki ba otinda po dia na maladi batinda ki ba kokuto ya kolobeza te po toza uni toza en collaboration tozo solo la donc toza ba contact donc voilà mutu neso alandi émission soki na betio libako limbisanga na mutu donc naza mutu kana sala ka mabe kolembanga te pardon limbisanga mbala toko samona sambo mais o pe na lobby malamu nzamba zoka lokumu mais so botindi bambongo tokunda ndeko na Kimia Diana za mutakala na mondo so tokunye na classe na ye nzamba ozanga te kozwa lokumu. Merci nzamba pambola bino. Merci à tout le monde qui nous ont suivis. Merci à Ozinga pour la prise de vie ainsi qu'à Chaton Kolo, Maëlle Sadiki, mes salutations comme ça à mon papa, il y a José Moulumba, le plus élégant et le plus beau de la ville de Birmingham. Mon maman le plus beau. Il est tellement mignon. Wow. Ouais. Là c'est mon papa. Jonathan Ganda, na Canada Tindambo. Très bien. C'est Kazav Bogar ko. Azab Bogar. Cette photo là. Après émission d'action na WhatsApp. Le plus beau. Il y a José Moulumba. Muluba. Aïe, Zambinga. Aïe. Il y a José Moulumba, le plus beau. Talara Yokani Masola Boga. C'est que bon, on peut Yokanga Masolo. Donc, Maman top. Il y a José Moulumba. Moi, contribution n'a pas un moment top et ça les gars bien. Il y a vite fait. Aïe, José Moulumba, Léli. Merci beaucoup. Merci à Jean-Luc Keba de Londres. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve prochainement et pour le même plaisir. Au revoir. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba, esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche, awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4, yende muta kosepelisa bino na
ndenge ya kosakana te, oza kolia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN, Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende mutakonde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous t'avons reçu la 50 boîtes. La Katakin, c'est John Masque. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, Cité FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass,